awa pe moto ezopela moto ezopela tomati tokiti moto toke na gauche moto tozongi na droite moto balobi moto na bacomédien na biso bacomédien na biso bandeko na nga ezalaka somo nzambe ata soki tolobi keno lelo tokoloba na biso te tokolalaka tolamuki na makambo tokoyaka koloba parce que makambo eyaka nango kaka moyen pe biso toboya eza nango te la famille biso pe tokoboya na biso te yango makambo soki eye toboya pourquoi tokoboya te tokokotisa yango penza na mozindo tokokotela yango penza na suka suka tolobaka penza suka suka ezalaka bongo makambo oyo ezaka pasi penza komona Mimi Kabeya mwasi kitoko Mimi Kabeya penza azala mwasi kitoko mwasi moko calme mwasi moko respect penza otolobaka respect ya makasi la famille mwasi mbinga mwasi nzambe bandeko nanga eza pasi eza penza pasi ba la famille dablo mosusu tokoki koseka me côté mosusu to mitia pe na place ya Mimi Kabeya mosusu makambo mosusu esalaka pasi esalaka penza pasi tolo bango kaka soki makambo yo sala pasi tolobi penza keno makambo yo ezo sala pasi pe mawa kotala Mimi Kabeya mwasi mo kitoko mwasi ya mayele azo travailler dur na bakwa na ye pour que vie na ye ebonga vie na ye échanger mais ezaka na bato mosusu bazo loba na bango moko kaka keno oko avancer te okende liboso te ozonga ka sima bato mosusu bazalaka bongo eza pas fo okataka balien wana Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye na yemoko Mimi Kabeya. Mimi Kabeya toye libinope José de Londres. Mimi Kabeya aza comédienne na biso ya tongo. Comédienne na biso oyo asepelisaka biso, comédienne na biso oyo mikolo yo. Yepe azokoma azokota kana mozindo ya Poutine de l'écriture Belvi Kandi. Yepe azokendeka boye. Azokendeka boye. Mimi Kabongo akomi pe kosala musala moko kitoko la famille. Pona bandeko na biso o nanu basabona na chaîne na yete na osenga na bino bokota na chaîne ya Mimi Kabeya officiel bokende pe ko s'abonner la famille bo soutenir pe ndeko na biso ya mwasi kandenge ezalaka voilà. Avant to kota na makambo nyonso to yebike chez Étoile Lune Inès TV bato sika pe bakotaka yango toye ko encourager bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse pas possible, chaîne moko yaba information o izalaka nango exact et pourquoi pas chaîne yaba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka nga zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana kobosana pete kotia mwa mai na yo pembeni mwa jus na yo pembeni mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talelaka heure soki omoni keno eza nango tongo. En tout cas na osenga na yo kandenge ezalaka kota olia petit déjeuner na yo soki omoni keno heure oyo eza déjà midi na osenga na yo kota olia repas préféré na yo mais soki omoni keno eza nde pokwa na osenga na yo na pete nyonso kota olia soupe na yo na système moko kaka ya ndenge nini système kaka ya tokos
makasi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille solution ya kilikili. Gavker makambo kitoko, Gavker makambo kosekisa, Gavker makambo penza ya kosepelisa. La famille yo oza ya kolala oyebike oza na mwama makambo etungisaka yo butu omona batu mosusu alali boye libumu ezosalaka makelele neti mwana za zoka mwana za na yete bandeko na nga biloko abongo soki ozoyoka benga na lombango Gavker la famille solution na yo eza kuna na système moko kaka ya tokos makasi. La famille tozonga nanu tozonga tokota na mozindo ya makambo yo tantine na biso international Mimi Kabeya nalinga mwasi oyo makasi yazala neti ka Belvia azalaka na biloba te omona ba audio na ye na ba réseaux sociaux te omona teke no akota na kivantaro tokomi komona bandeko na biso lelo mwa mbongo kaya muke azwi mwa kaka kombo ematika na nzela ba théâtre ye wana c'est fini akomi na eka likolo mais avec Mimi Kabeya okokutaka ye te mwasi moko amipesaka respect soki otali Mimi Kabeya mosusu omituna mwasi oyo bakola ensemble na Belvi kandi tonde nini wana na pesi mbote na ye moko Poutine de l'écriture Belvi kandi la patrona balobi mutu aleki na makambo ya théâtre azate bolinga te yende Poutine na bango yende akomaka soki mama akomi bandeko nanga ezalaka somo tokendo consommer théâtre na biso ya sika avocat bandeko nanga théâtre toros mama kalunga zakuna bandeko nanga mama Nicole Bakata azakuna eza ya kobeba konsomo kandenge ezalaka focus nde likambo lelo toye na Mimi Kabeya la famille libala ya Mimi Kabeya na José de Londres azape comédien na biso asi akenda na epoto bandeko nanga ifo komona rencontre ya ye na mama Leya Ndaya bino moko bomonaka déjà José de Londres ndenge atambolaka neti mokili eza ya ye bandeko nanga façon anyataka mabele anyataka mabele na niveau moko pas possible jour à liboso na mona film ya José de Londres bandeko nanga na bando mituna obi tata oyo ezotambola boye pourquoi au fur et à mesure na otalaka ba film ye aza nde nakomi ko comprendre atambolaka nde boye
donc ye aza batu o balobaka nyata nanu mabele soki eza tana yo ya konyata mabele nyata yango tango pe tango ya mabele enyata yo ekonyata yo pe mabe kande balobaka mabele mokonzi la famille anyataka penza mabele na niveau moko pas possible. Siko lelo toye na libala na bango toye penza na libala babalana na bango kala me libala ngo bandeko nanga José de Londres azalaka na poto Mimi Kabeya azalaka na Congo na biso ti ndenge toye komona bandeko na biso parce que na mwa tango akala ezalaki mwa pasi pona ba comédien na biso bakendaka poto depuis kaka mama na biso Denise ayaki kosunga bango e kosala keno bakomi ba visa na bango ekomi kobima mwa facilement ekomi kobima mwa facilement pona bango bakendaka poto yango tokomi komona bandeko na biso ya ba comédien na ba comédienne bakomi ka muke muke ake poto muke muke akomi ake poto parce que na tango akala wana ezalaki mwa pasi mais ti ndenge to mona bandeko na biso bakomi kokende bandeko nanga Mimi Kabongo kokende akendaka kate ata koloba keno vacances ka ndenge ezalaka keno mobali asi abali yo okenda ta ba vacances na yo kotala mobali na yo ka ndenge to bando mona Barcelone Mimi Kabeya rien to mona ta José de Londres aya kasi na Congo ka ndenge ezalaka aya kotala mwasi na ye rien to monaka eloko moko te nena kotuna kandenge tokenda koluka ba information na koluka ba information wana nde baye ko informer biso ke non boye bakate libayolo esi ekufa nango kala ekufa nango penza kala penza makasi mais elo mosusu la famille to utaki komona nzembo moko bayembela Mimi Kabeya na nzembo wana bando tombola to kokumisa Mimi Kabeya sikoyo na nzembo wana tambo bazo kumisa Mimi Kabeya bando loba nini baoloba kaka keno mwasi ya José de Londres mwasi ya batu ya José de Londres bando loba ka bongo kutu nzembo wana na yoka yango il y a de cela si je ne me trompe pas 7 mois déjà 7 mois on a yoka nzembo wana na sala ki nanga ka sembla mais quand ndenge tokotaka pona kotuna ba makambo kan ndenge ezalaka ba source na biso nde conformer biso keno ndenge eza boye libala wana ekufa nango libala ezate. Pourquoi? Parce que ndenge eza boye il paraît que José de Londres azana 6 bana 6 la famille balobi bana 6 siko bana 6 wana abota bangona basi 5 basi donc bana mibale bazana mama moko ba o mosusu bakomi mwana na mama na bango mwana na mama na bango c'est là ba information mosusu ba kopesa biso ba balobi na biso ke non ndenge eza boye na papa ya José de Londres yepe azalaki bongo abazaki na basi ebele abandaki na ye kobota bota selon ba explication lisusu ba koyebisa biso ke non José de Londres a confirmé que non eza ba lien ya ba famille na bango bandeko nanga boyoka makambo awa boyoka ata bino moko makambo pasi makambo kobanga makambo somo la famille ba makambo mosusu esalaka pasi ba makambo mosusu ebangisaki kotala penza Mimi Kabeya aza mwasi moko a mérité penza mobali oyo akobala ye bomoni bajara mibali mobali oyo nanu aboti te ata soki aza na bana ebele azalata na de bana Mimi Kabeya aobokola bana wana kitoko penza makasi parce que aza mwasi malamu aza mwasi moko ya soumission bato mosusu pe baye koloba communauté na biso ya ba congolais bandeko nanga ezalaka somo biso to loba na biso eza émission to sala bato mosusu pe balobi non mama Étoiline ndenge eza boye ye José de Londres na Mimi Kabeya ezo simba te bandeko nanga bino bozalaka somo bino penza boza somo ata bino moko bomona ba photo balobi bango mibale ezo simba te
et o simba te bazala mwasi na mobali parce que José de Londres aza mutu moko ya vie moko bomoni ba vie moko ezalaka ba vie mais Mimi Kabea aza mwasi oyo aza posé mwasi penza oyo aza posé basi ya bongo ba mérité pe mobali moko avandisi masolo yango batu ba oloba la famille selon bino bomona ba photo batu o mibale ezokende bien te José de Londres na Mimi Kabea bino pe bosala ba commentaire bosala pe ba commentaire bandeko na ngai tosala ka ba commentaire on ne sait jamais basala ka ba commentaire nde momona bango libala ezo simba te bandeko na nga botika na betela bino mwa lisolo ebele abatu kande na lobaka l'apparence est trompeuse ebele abatu biso totalaka na biso ka apparence abatu est-ce que boyebi ke kanenge to mona to yebaka ke José de Londres azalaka likolo Mimi Kabea azalaka na posé boyebi ke Mimi Kabea za na ba capacité penza ya makasi parce que Nzambe apesa mwasi ba capacité ya makasi boyebi le pourquoi Jésus to Nzambe Nzambe alalisaki Adam penza Adam pour que azwa mukuwa a formé Ève et puis boyebi makambo nini Nzambe asolola na Ève ebele abatu bayebaka te Nzambe apesa basi ba capacité ya makasi yango bomonaka mobali mosusu avant abala azalaki salite ya makasi mais akutani na mwasi oyo azalaka na molimo wa salite te mwasi moko azana ye na molimo moko ya propriété omoni pe mobala changer ezana ba mibali mosusu ngana yebi mibali mosusu bandeko nanga kisongi eke ezongi mosu bo mituna mobali mobimba na kisongi la famille tango ka bali mwasi akoti na ndako ya libala c'est vrai ezwaka temps ezwi maybe année moko et après omoni ka mobali a changé kisongi nyonso esili kisongi penza nyonso esili pourquoi eza ba capacité ba qualité o Nzambe atia na mwasi surtout quand ndenge Bible yebisaka biso qui trouve une femme trouve le bonheur soki penza au croisa mwasi ya vie na yo parce que ezana batu mosusu babala na bango je m'excuse babala basi tika kato bala babala penza basi tika na biso kato bala monika mwasi kitoko na ilongi na bala sans kotuna volonté ya Nzambe mais batu oyo bakenda ko consulter Nzambe est-ce que aza mwasi ya vie nanga basi wana ba mima bonheur na ba vie ya mibali ebele donc na ndenge tomonaka papa na biso to comédien na biso de Londres la famille kandenga nyataka mabele aotambola pe atambola ka somo la famille soki nano mona kandenga atambola ka te lukaka ba film na ba YouTube na biso oyo komaka ka de Londres film de Londres oyo azana kati bande konanga bo mona ta façon na ya koloba izala ka somo sikoyo soki lelo ba eko balana libala wana ezongi lisusu na Mimi Kabongo kino ba balana lisusu la famille Mimi Kabongo na gentillesse na ye wana na kokita na ye wana yo sala keno mobile na ipe kokita ezala ka bongo dans la vie autre koki koloba te keno mututel na mututel babongi te babongi te na ndenge nini babongi te na ndenge nini mutu oyo achanjaka bato ezalaka Nzambe biso toza banzambe te biso tozalaka kondima yes et amen le oui et l'amen yango ezalaka ya biso mais ko changer mutu ezalaka Nzambe soki Nzambe atie bato mibale ensemble mutu na mutu aza na ba comportement na ye ata na bandako ya mabala ka ndenge mutu nyonso abalaka omona mobali mosusu otali boye mutu moko ya calme mwasi azaka likolo chaku mais tango bakobala na wana ba comportement ezalaka somo na ibandeli ya libala ezalaka mwa pasi mais au fur et à mesure bo vanda bo vivre ensemble au mona ka changement ezokota malembe donc ezalaka bongo na libala oyo ka ndenge bazobetela biso masolo awa keno libala ekufa kala batu mosusu balobi
ye de Londres aye kolekisela kaka Mimi Kabeya tana ye nyonso mobimba tan penza na ye nyonso mobimba bango nyonso balekiselani batamba bandeko bango nyonso penza kote ya Mimi alekisa pe tan de Londres pe alekisa tan ya Mimi zalaka bongo elo mosuki su soki o simba nango te to soki ezo simba nango te on ne peut pas faire autrement tokoki kosala autrement te la famille bablo mosusu ngana lingana nanga ba mariage ya pressé te yango bo mona ba mariage o ya bino ba pressé ezo umela te omona ka muke bato kuna bake ko divorcer ba mariage ezalaka toujours bien bozwa temps na bino ya koyebana moi temps bomi pesa temps moi si na côté na yo vandi au lobby penza que oui je l'aime oui je serai soumise envers mon mari et osala bien ke balibala oyo camarade nanga bali nga pe foka na kende shengai nga pe fona bando milambi la fufu yanga moko pardon yango libala ezalaka ko milambi la fufu ya omoko libala eza bongo te libala eza na ko milambi la fufu ya yo moko te libala eza makambo ebele eza penza makambo ebele maturité ezo senga eza makambo ebele esenga kana libala sikoyo faut ozala mwa makasi na système kaka ya bien penza. Grand merci na balandi nyonso Etoile Nines TV, grand merci na bino nyonso bolandaka biso de partout. Grand merci na bino na système moko ya kitoko. Grand merci na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tikaka biso te. Azalaka toujours elongo na Etoile Nines TV. Grand merci na Yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na ba o nyonso bazwaka ta na bango pona obenga biso. Obenga biso pona oyeba soki toza bien kopesa biso batoli. En tout cas merci na bino makasi nzamba lola apambola bino makasi. Bambote nanga na Yemoko Linda bukulu ya balinda mwasi nzombe. Bambote nanga na Yemoko Madame Judith Diampovisa. Na pesi bambote na système moko ya bien. Na pesi bambote nanga na Yemoko Madame baza ebele, Madame Madeleine Keta, Madame Sandrine, boza na bino ebele ebele penza makasi. Boza ebele na système moko ya bien. Bambote nanga na ba mama nanga nyonso. Ba mama nanga ya poto wana na moni mama Tina Sambia, na moni mama Joséphine, na moni mama Titi, mama Myriam, boza ebele. Madame Vicky Mombonzo. La pesi bino bambote. Tonton héritier yola. Kandenge zalaka na système moko ya tokos. Bambote na bino yango wana na ndenge moko ya bien. Kandenge to beta masolo. Yandeko na biso Mimi Kabeya. Mimi Kabeya libaleke zongi. La famille. Ata bino moko. Batu balobi ke non. Yena mobali na ye ezo simba te. José de Londres ezo simba te. Bandeko nanga. Ata bino moko. Eske libala ezalaka makambo bilongi? To libala ezalaka makambo bolingo? Pardon bali. Ba makambo mosusu Banalise mosusu bandeko nanga. Esekisaka biso. To seka nani bandeko. Baseka kaka. Koseka ezala bien pour la santé. Bamaka mosusu Toko mangana suka to mitu na nzambe. Analyse lelo e ozala somo ata bino moko bakokani te na ndenge nini. Ta balingana kibiso tozalaki. To yebite le pourquoi Mimi Kabeya alingaki José de Londres. To yebite. Peut-être na côté mosusu José de Londres azana ba qualité na ya kitoko. Oyo Mimi Kabeya plutôt asepela nango. Siko biso to ya koboya. Baboya katin. Bala. Année à 2024 bandeko nanga basi bobala. Ekozala bien bobala bala. Bino nyonso bolanda Etoile Nines TV, bino nyonso nanu bobalite. En tout cas, prière nanga ya neo ezaka keno bobala.
bobala nga na lingaka soki na osala émission bongo na ba commentaire bokomelanga kaka nga madame Intel ono suka komba mobali na yo bandeko nanga biso 2024 ka boyi mabale ki ezongi wana ba bénédiction mutu nyonso azoluka libala na année oyo ya 2024 bandeko nanga ti 2024 esila osala penza mariage libala na yo kozala bokuta na mobali mbala moko nga naza deja na biloko ifo na bala na mariage mpiau bobala ni penza na ndenge moko ya kitoko ezalaka bien makasi baparent nyonso bazalaka na besoin soki azokolisa bana amona pe bana na ye bakomi kobala bana na ye bakomi pe koforme bafaye na bango ezalaka bien penza makasi ke komona bana ozobokola bana oboti kobala bazobala te baparent mosusu omoni bakomi kokola mosusu bakomi komituna bana na biso awa bakobala mokolo tokokufa to ekozala ndeni ezalaka toujours bien bobala baparent na bino baza nanu envie baparticiper na mariage na bino balati ba costume bamama balati bamaputa ezalaka penza bien makasi talaka bapapa mosusu na bamama mosusu banyokwama na bana na bango donc soki komi tango akobala ya kobalisa bango pe bali ata mbongo na ndenge moko ka ya kitoko bandeko na ngai yango ka partage toyaki kopartage na bino lelo makambo ya José de Londres na Mimi Kabeya libala ngo selon badur libala ekufa nango kala ndeko na biso José de Londres asi ya bota bana 6 na 5 mama différents yango ba information ba pesi biso la famille bon oyo etali biso te eza vie privée na ye kande tobetaka na biso masolo bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka partage na biso wana penza tokomona na lisusu na bémission na biso mosusu bye bye la famille et à la prochaine.